bondi ya Alphas Kitchen de partout ici ka bozolanda biso topesi bino bambote belé mukola lelo tozane sengo makasi ya koyambela biso invité na biso oyo tosepelaka ne mingi kasi na bombeli bino ye comme surprise boko découvrir tant to koma na kati mais ndenge toujours la reine mère mama Alpha azoloba boyeba toujours na ko s'abonner pamba te volant ya émission oyo esimba mibongo epa ya mon boss la reine mère mama Alpha merci mingi na ndenge ozosala ete émission oyo ba toujours na ko fonctionner na bandeko na ba s'abonner te tozo senga bino boyeba toujours na ko s'abonner massivement pona kozanga eloko moko te kasi pona mokolo lelo tokota na kati to découvrir invité na biso ya mokolo ya lelo merci. Vas-y, bien. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La zone ya mingi weza na ikuwa tepo. Kama naona voilà, c'est trop pas ça. Está bien, ¿verdad? Eso todo día. No, mamá, yo la voy a ver. Ya es santo a escuchar la mesa, ya voy a ver.
Tomate ya sachet au chien? Ah, ici. Unatia unakati. Anatia nini nakati? Kifunda. Sio muhivi azuri nakati leo na likolo toka yo. Moi makata na mbeli na likolo ndani. Sisi ngate. Sisi ngate kwa kusite. Il y a un problème de patience dedans. Okalingi okulia soba tumbi okulia kedere ba matemele ndime kuna ndunda ndime na madesu tumsona za tutere
Azopaparanga te. Totali bazotakala. Ndalelo ya bomwane. Oui, bandeko balandi kaka nde nauti koyebisa bino invité na biso ya mokolo lelo nasi bozomoni na bilili eza bongo Papa Masasi. Papa Masasi, mbote na yo papa. Bonjour. Oyo eza chaîne Alphas Kitchen. Alphas Kitchen. Alphas Kitchen. Ouais. C'est en anglais. Na anglais. O bombeli biso nini mokolo lelo. Merci Alphas Kitchen. Napesa bambote na mama Alpha Imoko bisika zali. Lelo nalingi na sala plan moko spécial na moni mundimi ayaki pona kolia bandi ko nimba déjà mais parce que beli na noté et puis ari des passages mais invité à côté pour les camélières moni oyo avandi wana na bandi ko nimba. Donc to kolia mpeka ndenge wana zola la feka la ka voilà. Donc plan on a une sala lelo comme on a zali tout terrain. Tout terrain. Tout terrain à Zanani. Et pourquoi tout terrain? Tout terrain est là, oyo, polo, lopele, oyo, yende tout terrain. Donc, tout terrain parce que, Nyamamoko a beaucoup de respect. A beaucoup de respect. Vraiment, Aza tétuté. Aza tétuté. Na kolo Nyamato, Azambia, Aza Nyamate. Bon, Mbisa Nyamate, Mbisa Mutu. Mbisa Aza Nyamate. Donc, on a respect mingi tout terrain et puis ndenga za boye okoko balulaye di kayabu ekosimba. Ekosimba oui. O kabusi yango pe akomimbisa okauka. Ekosimba. Donc on a un respect, azo boya te. Jamais ça refuse. Et puis okoko ko tumba. Atona fufe ko lekaka. Atana kwanga. A refuse kate. Et puis ndenga za bosoko lobika no bo nakalinga ekasi. Na misu na salté ma salté nyoso zaka wana umuna akoni manikaka arefisa kate alors obwake na pondu yo kaka na ndunda zonse na matembele ne pinaro donc yo moko ndengo zo lingila kaka position yo lingeli yao a répondre kaka donc ya on a bengi tout terrain donc tout terrain doza mbisi moko na respect mingi na bato na respect trop aringaka akosa posa ya moto ya to bengi tout terrain alors yende aza en vedette na rôle principal mais aza na cousin na ye qui est di Kayab donc moni que aza ye moko cousin na ye c'est son cousin to ye moko kaka mais baba lui na formule mususu batika mungu a comme di Kayab pona nini babolika mungu ba tie na moi azi forme mususu mais bazaka ba moko kaka voilà alors c'est à dire qu'il y a otikala na rôle principal ndenga aza na tout terrain mais aza accompagné na ndeko na son cousin qui sera broyé et côté na katia ngai. Voilà. Okay. Donc ngai ezali na cousin bango ba ko accompagner rôle principal au mbisi a jouer yende. Donc lamba yali tango to lamba ye to chaina mai. Alembi mungu elembi to longoli mikuwa na ye to broyer ye malembe to che na ngai na biso. Moi mafuta moke ekoti matungulu tomate banandali ndambo ai ekoti na ndambo muscade c'est comme ça on va faire so accompagnement donc problème ne ya mona na te il faut azala auto tout tabna to kata on mike pour attaquer ya ochaka ga boisa des passages c'est pas son azana rôle principal te a des passages dona kati ya ngai au kota kapo acha gu mais yepna izotala pena yete journal elo izotala yete voilà. Il y a un rôle principal, Makayabu Nalobi, accompagné par Ngai Ngaina. Le rôle principal, Thompson plutôt, Likayabu Nangaina, accompagnement. Voilà. Thompson a vu ça les modèles nini. Toko Tumba Thompson a vu ça. Na sokola ili boso, ndenga zaboye, na sokoliye. Na longoli biloko alibumu. Et na simanango. Soki na longoli biloko alibumu na nettoyer kitoko to garder ye tozwa
tanga aussi na biso oyo tokosokola yango mpe malamu tosokoli yango malamu na katikati yango mike nabeti yango na liboka na garde tikamfu wana nyonso eza tikamfu ekoma tikamfu na garde tikamfu ebatami wana alors ntango tokozwa sikoyo muscade na biso na ail totuti yango susu tosangisi na gem na biso basangani basali cohabitation cash FCC nanana ni bango MPR bango nyonso bayeba sangani place moko donc siko parce que mboka faut que liboso mutu to acha liboko na kati ya pati union sacré donc na kati alors sikoyo tango to mbisi na biso ndenge to pasula ki wana tozana ilo mingi ya osala te tozaka mbisi na biso ka tozwi mungu kaka to pakolika mungu a poussière to sali mbisi na biso nzoloko parce que mbisi akodia maboité aux alendes des autres il faut mbisi faut adia makana ndenga quantité morceau par morceau parce que soko tika mbimba attention mutu ba gourmand mususu akoko longola kaka cohésion kasai nyoso longola yango tout or il faut akuta ndambo kasai bakati yango mususu sankuru ekomi boyedo kisasa ba diviser mbinze za kuna lingola kotoyo donc mutu faut bunda na quartier moko odede alongola partie mubimba yakini ma non wana mabe donc il faut to sale banzoloko donc ça va tout diviser par quartier na yi olandi tozwi mwa mungu wana biso tolandise kaka wana na pembeni wana alors tozwi huile to mwangili huile pour na colorant to déposer na moto alors siko pendant que chaleur et bana kokota pa na ye to bana zo tanga na biso to tangisa ngo muke na likolo to tche na kati to tche na pembeni to baluli to tche tanga na timbis na biso akapita biso forme olandi wana côté ambis na siko kuna na lobaki bien que ngai to sokola est propre ngai faut alonga zelo to sokola kitoko alonga zelo to tchena liboka na biso atotokisi l'habitude wana paragraphe wana nyonso baibi to tokisi muke to tchena liboka to tuti mai wana to bwaki pona esala ngai te so kati na kwango tche ngai elongi kobeba to na posa elongi ya mutebeba te mai wana to bwaki yango moto azoleka libumu akoko melango pona ekanga pe mai wana pe kanga pe libumu soko toleka libumu mela ekanga libumu ya olia na biso après parce que sozo ka libumu ko olia te parce que nyonso sinon na ko lekisa sans douane ko lekisa malamu alors non c'est grave alors c'est mieux o meli mai wana ya ngai ekangi nanu tango région de biso eko dame oui ozoka na tondi atoka biloko za bien sinon otala perte na perte kokota na ko nini atoka oteka vide na vide alors soki to tuti ngai na biso to tsena nzungu tozwi matungulu to landisi tomate to landisi to sala toujours système ya union sacré kaka coalition kaka do bango to tche bango to place moko allez mbala moko so to tche et toki ndambo wili na biso alors to zo skoli kabu na biso ndenge zangi na mai ndenge to na mai to bimisi to longoli mikuwa nyonso to tuti de kabu na biso papa de kabu na biso et comme moi mike sali nanda ba poussière to mwangeli na kati to ala besoin de kabu amona na te to chango na kati to balule moi wile tango beli to tche na pembeni accompagnement za kaka kwanga kaka nalinga fufu te parce que fufu ba bakani la kango fufu bato bakane la kango mona ocheli mutu fufu akane ndi pena bona tondi la kaka na kufawa yango ne fuko sala mupayaje mupayaye chata demo so kwanga kaka aleka bise isiri kaka isiri yeta ma kende we tikali wana bochila maya badi ochema ya badi bomegi na sima bongo yoka pokwa quelle histoire sans problème de procès donc programme na so yango wana pona sikoyo OK merci voilà et oyezali oza peut très important oyo eza très important yango tokotia mbisi na biso avanda apo akota na moto sinon soko oza nango te okotumba te alors toza na deux possibilités comme biso toza na système courant de sasa courant à sauter mbisi jamais okotumbe na réchaud non toza na mbabula na biso topréparé wana mpona makala mbabula wana nde tokotumbela mbisi na biso tosala donc tokabula des champs oyo tozotumba mbisi na biso côté oyo alors côté kuna na réchaud tosali ngai na biso totie ngai na biso kuna na moto donc po ezalaka tolanda les deux côtés mbala moko po te poko ezwa biso te avant bambrouillère baya na ba 16h 17h baoto tosisaki opération to bango siminako déjà mwana benda. OK merci OK merci oyo eza Thomson
eza mbisi. Voilà. Eloko ya liboso. Tozana makayabu sont causés. Ezaka ye moko kaka mais ba changer formule ya mungwa. Donc makayabu. Donc poni makayabu oyo pona eza na mikuwa oyo na ko longola minene mbala moko le de zomba makayabu eza na mikuwa ebele bela complication. Voilà, ah nous avons ngai ngai. Toana ngai ngai. Donc ngai ngai oyo na kanisi makasa oyo ebani bien soki muto amoni yango. Même na Gabon yali na Gabon yali na Afrique de l'Ouest pe ezali ngai ngai. Ah tozana j'aime eza tangausi. Balambeli mobali tangausi na kanisi eza tangausi on ezaki oyo. Là tozana citron ils ont permettre de prendre au tchali colo ya ko final Nicolas Thompson. Tozana aïe quand même yebani. Tozana muscade. Tozana onja ya pona ya onde eza rougir Thompson kocha na likolo onja. Tozana tomate na matungulu. Et ça permet de faire na kati ya ngai. Voilà. Alors nous avons biloko au la mosala oyo là pour na permettre de gratter oyo, de gratter muscade, morape oyo. Alors tina nae ezali ya passoire eza pona ngai soki toki tanto to boka mai nae sino so sali maseki ekoko leka na potopoto poa obandi déjà zéro ya wana yende mutu a bloquer ngai pour que ekoya na c'était alors là nous tozana oyo etumbelinde eza bitumbeli oyo ya mbisi motute ekwede biso eza obetila motute eza te kokanisa eza kofiakula motu soki aleke mais okoki kofiakulila motu en cas de moto ayekota désordre pe eko kosunga na kofiakula motu mais eza mpona kofiakula te mais eza mpona kotutila yango tokotutila biloko na ngai na liboka tokobetela yango awa. Donc toza na mbabula toza na makala moko ya bien oyo eza moi ya bien po epele pia biso difficulté te makala. Donc eza makala voilà. Donc makala moko ya bien ya pepele et vous trouvez une allumette on tourne la awa. Alors nous avons encore les réchauds, on a réchaud à gaz. Il y a un monde qui permettre biso parce que ils ont réchaud ya mibale il y a gaz oya mulai il y a plaque na ya plaque te na oyo ya modèle oyo. Donc yango ezaka eza moins rapide par rapport ya matuka yango ezali penda rapide. Donc je crois que tosela ngai awa tokotokisa makabu na biso tosela yango awa. Donc alors la première des choses est ali la propreté. La propreté est très nécessaire on a santé ya moto. La propreté est nécessaire na l'air moto aligné ko lamba biloko o bataillon so baolia. La propreté la première des choses ndenge toye boye omoni makala ndenge sali boye na ko banana no boyete bango je m'en vais maintenant ce qu'on a que na skola maboko nanga soki na skola maboko na zongi eloko na osala zanini ko sokola makayabu pour makayabu de go pia so complication na nyonso o makayabu. Alors na sokoli makayabu nanga bien nazo changu na nzongu bamo na kati na départageant mike na tie na moto pomba la moko mungwa o batiaki na usine na bango kuna mungwa ebanda kolongwa déjà bien avant tozo chango na gaz. Donc tozo banda opération na so bientôt suivez yango wana awa. Bon, makabu comme tel est dans la mungwa na kati ebele pour éviter ndenge totokisango po eumelate nazo kata ngosiko mike po na mungwa elongwa rapide mai wa moto elongola ba mungwa wana. Donc eza po esala que ba
mikuwa oyo na retrouve yango facilement. Donc on a ba mikuwa ya mike mike eza na kati mais ekolemba chango etoka. Mbisi faut kosokola ebe parce que poisson ndenge autaka boye ere moko yaka mpe na bazelut yokasi ndenge auti na mai eza soin estce pa azalaki wana alavaki po ayawa akuta mbisi akoza mpe azalaki na masumu na ye asali mpe mobulu mpe po biso tokangi ye atubeli nanu te biso tozwi ye donc faut kosala ekenge donc faut soin ezala makasi. Tu veux l'annoncer dans ma somme? Oh. Tout est.
Mets-moi de l'eau. Mets de l'eau. C'est bon. So, Mickey. Il faut rendre la score Mikoua parce que Mikoua n'a pas gêné. C'est comme tous les autres qui ont entre temps. Il y a juste un accompagnateur. Alors, ils ont 5 attaques. Mikoua est Eyokana. Moi, je m'habille à Hollande parce que presque toute la journée. Tant aussi, tu vas nous finir du color ya poisson. Tant que tu sens ça citron ou agua. Alors, si tu as besoin de muscade aussi, muscade même toko broyant agua basanga na mbala moko kaka mbala moko. Donc, il y a des gens qui ont la moto te mettre au broyer muscade na msobe agua basanga na mbala moko. Et ça va fondre mino. Tu finis citron là-dessus, tu finis maï nango. Donc, tu sens ici, tu as un biseau, tu kataki, tu sens ici, on a muscade, tu as citron. Alors, aujourd'hui, tu parles directement nambis na biseau. Et là, on colorant. Le colorant, tu parles nambis na biseau. Colorant pour la couleur, pour la peinture, il y a des choses pour échanger ma cambuka. Robert. Oui, là. Hein? C'est toi. Kaki kutoka kutoka diri. Batwana. Akenda na gumo obayinana.
Zana pia là kaka. Soki na fongoli moni comme bis na biso akoki kozika penga te na kosala yango ekenge makasi po to etumbeli na nga esunga. C'est pourquoi naolingaki mbisi na nga napakola ye nano mafuta na kati, napakola ye akota na kati bien. Na nsima nazwi mungwa nalandisi mungwa na ye basololaka deja bayokanaka deja mungwa ndenge nini mafuta bakosala ndenge na kati deja mpona molemu ya bato. Donc c'est ce que l'opération na ça sikoyo. Mungwa na biso oyo enasala opération sur place, sel raffiné iodé. Nalobi teki iodé kotya nyonso, nalobi bongo te, nalobi ezali ndambo, faut kotya kotize ndambo kaka mpona basolola. Somoni ke oza moto maladi to buka kotya na yo mungwa te, otiki na yo ça ne fait rien, eoleka kaka. Ata tout ça liboye, mais il faut que tu aies un peu na kati aussi na libomu na ye. Moto ezala teti. Moto ya teti, faut que tu aies moi mungwa ekota pena na ba bordure na ye. Zala moi bien. Omoni tant mungwa ekoti déjà boye. Alors on a la facilité, il y a na moto bien. Et puis conférence nationale souveraine sans problème de procès. Alors, tu reçois tout poser bango. Nous avons posé directement et nous avons l'opération mafuta. Hier. Sotoche boye rose na omwangela ye na likolo na ngai mwangela na seleka te ekoki te. Dépose. Ah!
Tiens, ça. C'est bon. Hey. Bon, dis-le, non, on n'a pas encore. On va faire sous capot. Ouais, et puis déjà, je dis. On t'a dit. Tu fais une ligne à. Otala ina otali position na ye po otala alali ndenge nini ye moto. Oh, c'est bon. C'est bon. Moi ndenge alongona bilamba c'est que ça va. Oyo ezala bien te oyo. Oyo. Il va aller là fufu oyo ezala bien te. Oh, bon ni ko wana na jini. Bien te. La poupa sala moko kota wese mususu kota nini pe makam su ko le baka on miso batuti ibela kabiyete na te pecho po de lo pele na yewana ezo moi nini ke ezo moi e comme moi tiède c'est moi tiède on dirait quoi pime un témoin. Tu vas piler la carte. Ah! Allez! Ma côte bouillée, mais ce n'est pas tout parce que je vais la colorer. Je vais la colorer en bango. Voilà. Je vais colorer bango mbalamoko na katia. Fanta. Mzuri.
Sina mzuri. Bango priere na bango basambeli po bakota na libungu. Oyo malchance munda donc bazodia mana sikoyo yoka pilipili yango lizo tuta masikoyo. Accompagnement. Même taille. J'étais pas appelé, c'est la maladie. Okay. Pesa kebula na. Mame. Bon, na sisi kosala service siko photo sambelana mpona Nzambe asunga tant trop de tout bien. Seigneur, te pèse encore merci. Toi qui nous as pris en charge pendant ton Nzambe jusqu'à cette heure-ci. Surtout l'ambi Nzambe, c'est toi qui nous as donné cette force. Seigneur, Tolia. Bénis encore, pas une seule outil, Seigneur. Bâtis encore ya koleka Nzambe. Biso bato lambi bénir biso Seigneur. Et Tolia bileo Seigneur. Totonda, toyoka bien. Seigneur, yonde bakisa bien les choses na kati. Ndenge mape kwa bana Israël basepelaka biso pe ya balule komaniti yom to lambi ya Seigneur tolia toka bien. Voilà. Tolia pour le coup d'envoi. Donc awa tozana Maman Likambo, acteur principal Thompson Nabiso. Awa tozana deuxième acteur principal ou secondaire, tout le rôle secondaire, ils allaient Ngai na Makayabo Batuta, tout ça c'est en place. Alors, le grand prêtre Balibala et la Kwanga. Donc, Balibala et la Kwanga, il est toujours déshabillé. Donc, on a Simba Sani déjà. Vous verrez que faut pas nga na miradi so awa donc na balina no kokata Thompson nanga mana na kati akbaze bele na meki awa amike penante ako sa fufu alikuwa na mana che otoyo non, ça va. Accompagnement. Écoute. C'est bon. Bongo. Donc, on a nos accompagnements. Afuna sisa no puna pesa pina kuye logo kone lenye logo ngana abi lugwa ni toi tu défends pour de ma caché ka Maman Alpha merci pour l'initiative ya mo tuzo binga ba mama surtout na ba mama o ba na difficulté ya kolamba ba s'abonner massivement na Alpha Kitchen, Maman Bilobo, la reine mère, bah initiative à beaucoup de la rame. Donc, on va
Anglais. Oh. Donc, maman, vraiment, merci de l'initiative à Bouyé. Nous allons continuer. Nous sommes bien s'abonner à la chaîne. La reine mère, vous mettez là vraiment. Nous sommes là, c'est là où sous les années, nous allons continuer. La cuisine kitchen. Donc, l'anglais, ça va louba. Tout ça est bien. Quand on a bon, ça va louba. Mutasala anglais, ça me louba. Maintenant, la bougie foufou. Papa Masasi, vraiment, merci pour la recette de biso mokolo lelo. Oyo saleli biso démonstration ya ko lambanga ingaina likayabo ko tout. Vraiment merci mingi. Maliloba pona bandeko bazolanda biso na Alphas Kitchen. Eko zali lobani. Merci d'abord à Alphas Kitchen. Yemoko maman. La baronne Maman Alpha. Maman Alpha. OK. Je te salue place aux alliés. On a salué une démonstration Yangamoko. Il y a des recherches en tant qu'artiste. Des fois, sur les nazans et l'eau, on s'arrête, on a moqué. On a bien zaki en vedette zaki Thompson ande. Thompson ya botumba na j'aime donc abengi tanga aussi. Mais accompagnement naïe donc deuxième acteur principal zaki ngai sansana makabu batuta donc voilà zaki recette ya moko que o nyonso bakomekango ezala moi bien ngai ngai ko leksa mungu ou bien okotika mungu ekota te net biso ngana muta régime ngate mungu eyoka na penza donc azolia kuna na ndenge elongo bani donc nous sommes ko leksa mungu selon yemoko. Ce qui est bien, les choses doivent respecter les normes, mais tout ça, les liango, tout bien que tout le monde est en tout cas, tomate en donc pilipili comme témoin. Je crois que ça m'a de vous remercier, moi remercier vraiment Alphas Kitchen, comme on a été baillé pendant les lobes, en plus on a kinango. Ça m'a de vous remercier, maman Alpha, je vous dis encore merci. Qu'est-ce que vous allez? Bandeko bazolanda biso banaba o ba s'abonner na chaîne moi oh oui, nous en avons besoin vraiment que au union so azu opportunité à hôtel Alphas Kitchen en tout cas salato au s'abonner na place et sengeli au balobi pour ça pour le gauche droite ba combien on peut bien s'abonnez-vous massivement kende kuna s'abonner yo s'abonner ngana s'abonner ya s'abonner biso to s'abonner tous s'abonner wana kaka donc je crois que ça encore elengi moko boye pona tola na ba news yasika na Alphas Kitchen. Boiti kolanda bongo émission na biso ya mokolo lelo oyo ezaki réalisé na papa na biso Masasi soki bo sepeli nango bo pesa merci ming na boss na ngai la baronne Mama Alpha mama ya banebele babi maman solo la Canada Mama Alpha balobi kingi déjà ndimi yo ba artiste nyonso pe bandimi yo déjà en tout cas merci ming na équipe technique oyo ya Alphas Kitchen oyo za ko accompagner biso atopesi merci ming na cameraman na biso Onil Zip merci ming na régie finale oyo simba mibongo epa ya mama na biso Nadège en direct ya Angleterre babi yenda simbi régie finale topesi merci ming na bino bandeko bo s'abonner déjà pe na ba ona bo s'abonner te topesi no merci ming merci na ngai epa ya bandeko nyonso bolandi biso bye à la prochaine.